azopesa bana na Nzambe nyonso mokili mobimba mbote na bino précisément nazana kati ya kopesa bana na Nzambe ya Canada Nzambe apambola bino au nom de Jésus-Christ. Voilà pour préciser bino que voilà dans quelques jours ou bien tokotourba avec beaucoup de précision. Wana zo ça va tomber Montréal, tout le monde au Canada, côté nyonso tokozala wana pona ko salisa, pona ko teya parole de Dieu, pona ko déstabiliser ka jampemba, pona ko déstabiliser ba sorcier, pona ko déstabiliser puissance satanique, il y a science occulte parce que yango eyene ba problème, na ba maladie, na ba complication ebele zo tungi sabato et que eso sangi sabato kondima pona ko zo vie éternelle et que ceux qui mutosa tourmenté na l'esprit mauvais, asa tourmenté na esprit de ce mabe ya bandoki ya bato saso culte et koki ko zangi se mutu kondima ko zangi se mutu ko zo vie éternelle to ça la puissance to ça la charisme à partir à Saint-Esprit ben la vie à sanctification pour na ko neutraliser ma parole malé pour na ko annuler pour na ko effacer pour na ko détruire pour na ko anéantir la puissance maléfique parole maléfique bato basala que na maladie incurable bato basala que na ba lien nyonso zolo to zolo ngolango to zo effacer ngo ndenge balongola ka ba écrit na tableau to fasango malade ekei restauration et salemi bato bazu viasi zamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, topika bendele. Papa, azana yekaka papa. Balula. Pourquoi Nyos Weza nakati. Oyo ezali GPX. Agence moko nakati ya Londres mobimba. Lumi kosanate. Tata, akutika la tata. Lelo na memeli bino deux promotions pour na bino ba papa na ba mama na bana CP la TV ezoye la bino na 70 livres bwana okozwa 1 mois abonnement au fele soko lingi ozwa 9 mois wana ezoya na 155 livres wana ozwi 9 mois au fele talandengo lingi okofute lokote wana souci longola après 9 mois ou 1 mois wana 15 livres par mois, on a 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo so ma box na yo, lelo, ndena zolo ba lelo. Papa, maman, numéro zole ka wana se, appelez-nous. Tokozala wana pour na copier so box na yo, c'est là. Raph Ngindou, le présentateur de la France créative Congo Promo. Borotos à la France militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue dans votre émission Quoi de Neuf, émission socio-culturelle. Dans le cas d'espèce, aujourd'hui, nous focalisons dans ce qui concerne le sport, particulièrement le football qui est le sport roi partout dans le monde et notamment ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez si bien, récemment, il y a eu une rencontre de football qui a opposé l'équipe des V-Club à l'équipe du Football Club Renaissance, dirigée par M. Pascal Évêque Mukuna. Match s'est déroulé comme c'est déroulé que je crois que vous avez image na oso beaucoup na ba site belé bon on a déroulement la rencontre mais à la fin du match on a tous remarqué qu'il y a eu des incidents. Il y aurait, parce que je dis bien il y aurait, parce qu'on a tient à conditionnel, il y aurait des pertes de vies humaines. Il y a une raison pour laquelle la sanction Yaki du côté de nos amis de la Lena Foot est tombé épée de Damoclès Césaraki sur l'équipe du Football Club Renaissance. Le lot va sanctionner Renaissance, va reléguer les Renaissance dans EPFKIN. Biso to préféra qui to reconnaît prochainement au niveau de la fédération. Tout coup on a ba dirigeant na ba cambia fédération ba ça quand même opinion par rapport à la sanction on a mais de bander d'abord la première étape to yena ba dans ba petit peuple parce que bango ne baton de sa stade to so la gna bande ko ya Renaissance bande ko ya V Club bande ko ya DSMP ba pesa ki pe opinion na bango bo Rolanda bango bo comprendre comment bango zo le ka sur place au pays na sali annonce des annonces en même temps herbo rozora bango boyo ka opinion ya moko na moko et puis par là to comme mbala mona suka poto le ka to tikabino na ba
programme na biso ya Congo Promo. Nous on va vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. On a combien de le temps pe na pesa. Grand merci na Cédric Bampale Ngalamolo, mes professeurs des élèves encadrés, il y a l'autre là, il y a ça derrière la caméra. Merci beaucoup à notre coordonnateur Timothée Serge Piana. Merci beaucoup à mon ami Daniel Bumba Luba qui est le bulldozer honorable. Merci beaucoup mon ami et Nabino Toubolinga Rabiso, la maman des soirées Cathy Soares, la maman d'Edison, ma cousine depuis Paris. Vous tous na monde entier Bolinga Rabiso, Trésor Tambemoupas à mon ami, Maître Tigre Thiago Boukassa Tigana mon ami, mon thème Venus Label. On vous aime beaucoup. Grand merci Nabino tout à travers le monde, à mon ami Fred Amoleka et puis à mon ami Féroce Nevin Babino tout, on vous aime beaucoup. On est pratiquement arrivé à la fin pour Paul Moupasso, là, mon ami Motenayo, Hugo Basco, Papi Seya, Nabaninga Nyonso. En tout cas, tous les parce que nous besoin d'exister. Numéro Nabiso Yangon Ezali, remarque na suggestion Nabino Ozali, bienvenue. On a saisi Nangai, Monsieur Rafingoun de numéro 1. Il y a site Nabiso Congo Promo. Nabiso grand merci pour la confiance et à ma fille chérie, Joanna Marilyn Matop et Ombo Jaune, Nakomi Nasuka. Tout ce qu'on a interview, on a mort en lobby. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Tourouzasso Bandeko Fédération pour vous comprendre le déroulement et dossier Oyo. On a souhaité ça. Je vous dis, portez-vous bien. Mesdames, Messieurs, nous avons une annonce Nabiso. Tolalaki, Tolamuki, lundi, Toyoki décision à Waker. Le Football Club Renaissance du Congo, sanctionné par la Inafoot, et puis équipe, relégué équipe na niveau ya Pefkin. Biso miko na biso ndebo mesan kolanda biso toyaka poto pesa mutu nyonso petit peuple même ezala na politique ezala pe na sport toyaka ti na petit peuple mona mutu apesa opinion na ye par rapport ya situation ndenge zo les rapports bino surtout boza libanda mboka ou boza na monde entier bota la biso pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement tokuti papa na fekodi na 20 mai d'abord boni papa malam to moni ba tendance ezebele ba to ya renaissance ba ta ba vite na ba DSMP. Ah, ils ont parlé, et où Meli Makasi, depuis 20 000 ans, ils ont la démocratie, ils ont la sport, ils ont la société. Ils ont la micro, ils ont la tribunal. Mais dans le monde, surtout les bandes, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe ici au niveau du pays. Dans Makambo et Taliban, les bonnes équipes dans la Renaissance. La Renaissance, tous ambitions bien. Ils ont une bangi Renaissance cité. Renaissance, c'est où Tambotama nae, bazo combattre karati lelo. Donc en tout cas, tous ambitions bien. Na match où tu les cas, babi que Topoli na forfait pour na mobulu les kaki kasi. Na simango simambaye kolobakeo Renaissance akiti ne Pefkin na raison nini. Utambula nini o bakomi okitisa équipe na Pefkin. Lina futa kiti équipe na Pefkin. En tout cas, c'est la première fois où na banda na bandola na makamba bale. Première fois nangana monake équipe bakiti on Pefkin. Première fois nangai. Mais na correspondance oyo bandero lina foot babimisaki. Ba balobi ba sanctionner Renaissance pour les récidives, ba bizamba libosoté. Parce que alors bino en tant que supporter d'abord il y a amoureux il y a football en dehors non il y a Renaissance en tant que amoureux d'abord il y a football et puis deuxièmement au linga équipe non Renaissance et au yambi décision on a au yamaki yango na lito inini te yaki ebeteka neti kake ndeka ke makama mabeso ina mato esala kaka esona bien te kasi ngana ngi pena beloko moko soki loba pena po tala kuna bazo tala le monde entier soki tozongi si rétro soki tozongi na sima 2014 ti lelo 2017 nani o asali bagaf nani o asali bagaf tozonga no rétro tozana nanu bato o ba musicien ba obike zonga mutu tozonga nanu autorité ya mboka babamba ekiti awa bape basanctionna nani autorité ya mboka poto tire poto awa o ekota na sambole o to obeta sambole zomba poto tire poto DSMP to monango awa babuka tribu d'honneur na Kamanyola ba mema robot babuka robot ba sanctionna bango te kaka biso Renaissance awana nde jamais wana penza baluki yango loka babenga biso ba voyou tokolakisa bango siko ke biso pe toza bongo kombo babenga biso yango biso pe siko to saelango. Mais il faut te reprendre violence c'était on a besoin qui mise à la peau balle na biso zo betamawa et les na RTNC bazota la biso monde entier bazo batala championnat na biso ya à partir de RTNC mais on a par exemple ba sanction yo mongo ce en tant que au ça l'analyse na yo non seulement la Renaissance Nairobi ya DSMP le club mususu mais ça la non analyse ya sanction quand on va na sanction na nga comprendre ngote neti lelo nde no lo baboy gardien ya Bukavu da wakufi
siko bakitisa mpe Mazembe gardien on a expliqué na bandeko ba tala biso mingi za bandeko baza libanda surtout ya libanda mboka baza partout na Maroc na Inde na Brésil monde entier expliquer bango lobil kambu ya gardien Mazembe ezaki no nini d'abord pona ba baza na information na ngote match ya Mazembe ebetami babakisi na 8 minutes avant babakisa 8 minutes bitumba déjà ezalaki déjà po Mazembe azotia bite bitumba baye ko bakisa 8 minutes Mazembe bapese des penalty na 8 minutes wana donc gardien wana kutu wa banda oyamba avant 8 minutes yana gardien déjà azaki déjà KO babetaki déjà za KO ndeto oloba lelo boye gardien wana kufi est-ce que sanction c'est lundi wapi bango baza ba yan droit bazwa sanction deni bazwa sanction deni nde sikonga nde bolole na bango eloko ya kosakana nga renaissance bapesa nga sanction en tout cas toke na bango musika tolobi ke biso toke na bango musika wana pena tobi vérité toke na bango musika. Merci cher ami to pesa pe bandiro msoso ba pesa opinion na bango papa Mbote. Bonjour. Tukuti yo awa na Fekodi, tukuti yo na L ya Renaissance. Papa lobby déjà il fallait loba. Mais s'il faut baksa liloba na omarambo ya lobby, oyambaki d'abord information na ndengene. Bon, tolanto yambaki information à partir ya ba radio na biso ya RDC, ba radio ya Congo. Nde eto yami makambo wana esaki bina biso pasi mingi na oyo toyokaki. Parce que tant tozotala na kati ya monde tomonaki Juventus ceux qui a quitté la deuxième division et qui pour na ba désordre ou ndenge nini te ba quitté à Juventus à cause de la corruption. Tout monde na ba kati ya mboka ya biso à partir équipe. Mais excusez, on continue. Le bill comme la corruption, mais tout à la paix championnat na biso, tout le monde a paix ba moi toi affirmer ça mais ba tout à la paix ba match msusa wa. Ezo ça laisse à désirer ne ba en français, tout le monde a ba penalty ba fantasy peso za na ba championnat na biso, tout le monde a paix ba kanai na misu. Quelque part yango pesa comme corruption te. Na nenga championnat biso tout le monde a bilo msusu paix à somme. Yango to bike na da championnat na biso et là ba club au déjà ba somaki déjà li na foot. En plus de deux championnat na biso et côté déjà la politiquement aux kati wana et comme au salama ba ke ba les a loisir sport et loisir et politiquement roté mais ce qui est comme que ti à niveau que politique côté kati ya sport vraiment et a robé sa championnat toujours moi ba penalty depuis Renaissance et bandi championnat ya na foot atika ata penalty roté to moi ba bituma eza ko ya chaque fois toza même ba note o ba tinela ki Renaissance que non Yoko Beta Lina Foot parce que il y a 3 équipes oyo toyebi na kata Lina Foot ezali yo zela du Congo tema toboyaki c'est pour ça au monde bazo combattre la façon tout président Lina Foot azona na droit à mon côté ya ko suspendre équipe na première division na deuxième division azala droit ezali et pas ya fédération même azala droit wana. Comment ça fait-il rôle au Balikama Bongo? Mais les lots na nenga sport na nenga foot c'est mbongo na biso tokuti bandeko awa en tout cas bandeko ba tala biso à travers le monde pour comprendre que ambiance a les alaraboy ah ba simba na raté et dans le stade ba tout mona mutazo défendre quand na ye makele les alaranango moi koloba mais awa ba simba na banzoto te po sport ezali kamba fair play mais na yo moko ndeko les lois au la déroulement du championnat bandaki na première phase si le tour na phase de playoff. Mais quand on a la critique, il y a championnat, il y a l'Ina Foot, il y a la saison. Bon, critique, non, ça on va partir d'abord. Tout le monde a. Il y a l'arbitrage d'abord, il y a Madame Mouté. Il y a l'arbitre, il y a Kamikaze. Il y a Bango à partir du match. Tout le monde qui match, il y a Don Bosco, il y a DSMP. DSMP a déjà pour qui match. Tellement Azaki da équipe Oyo, a Sombaki déjà championnat. Batela qui pense qu'il va penalty. Ataki ba bien maboko ba critique yango au biso de zomo to monde susu akendaki Mbushima na sanga balende contre sanga balende asaki des ordres kuna Mbushima et ça qui match ça plus de 4 ou à 5 minutes ba stoppa qui match pourquoi pas ba suspendra qui tozongi na Lubumbashi arbitre match à DSMP na Don Bosco je crois Azier pas suspendu pour 2 ans bon eza blomo ya mascara ya ba mascara passé championnat déjà et là ba suspendre prochainement à quoi arbitrer les matchs de championnat d'ailleurs aussi là encore sur 3 ou 4 matchs déjà et là va suspendre dans 3 ou 4 matchs et si l'équipe des a 3 points en déjà. Est-ce qu'on a bandeko bazotalo à travers le monde va retenir nini selon yo ils ont opinion na yo ils ont tribunal té mon amtazo pesa opinion na yé
bato batala biso na monde ba retenir ni na situation wana tozana niveau ni lelo. Bon lelo station au tobiso to sengeta ke ba sporteur ya FC Renaissance du Congo to senga na échelon na FIFA la CAF ba yoka likambo ko yoka posa la biso motene ezo sala biso pasi to yoka eza malamu te parce que Renaissance équipe moko ezali da combattre depuis rebimaki ba no luka ki ba effacer mais ezo simbate ba luka moyen nini ba zwa arbitre ba kene la ba recyclage ba arbitre no ba ke ba recyclage en plus ba ngomo ba kita sur le terrain ba sa banquette la bango. Merci beaucoup cher ami. Olongo bakisa nini na oyo sala na yo moto tambola oro bakisani na o bandeko balo. Merci monsieur journaliste. Volume ki nazana makasi ndenge boyaki pona kozwa maloba liboso ya biso ba fantiki awa bisi na biso ya makaba sport. Mais football c'est ça qui banda qui toque makasi. Tant que ça synthèse na match c'est déjà entre 20 clubs na Renaissance. Match et Sili qui toque makasi en même temps mais était comme ailleurs à Tibi. Mais bateau ba rotina start to éviter. Baza bateau Renaissance ou bien baza bateau moko ba uchi wapi. Baza identifié. Baza déjà c'est ça contrôler tes papa papa ministre. En même temps toyo koka sanction et kobimana canal ya ba grand frère Batualik. Il fallait Bobby Messi qui fait $20,000 pour na boza déjà na première division ceux qui m'ont exaté il fallait bokita. En même temps toyebi eza bongo te ceux qui m'ont exaté ezali ba relégué Renaissance na EPFKIN en même temps amende il y a $20,000 ezate que so bozangi 20,000 bokiti moi rectificatif pour na bato bato la biso place si quand on ça papa journaliste si quand on dit comme tout na est-ce que tango Renaissance ba comme ça déjà na première division est-ce que ba il déjà que président il y a fondateur équipe que ceux qui bon commun erreur il fallait bon qui était déjà na deuxième division ou bien ils ont déjà corruption de ils ont déjà à Congo c'est ça pour me dire makambo c'est déjà comme tout na yango en même temps il fallait ba grand frère ba ministre tout ça ba vendre ba que biso ba tourner ça façon que ma grand frère était benga ministre oui ministre excellence ou bien président Fegofa grand frère Azat mais excellence alors il fallait oui il fallait ba que le biso façon que soit que ça comme amende il fallait ba la montagne à 20 millions parce que 20 millions c'est ça qu'ils ont raté. Merci ça peut me faire merci nazo ya papa namoni banda to solo na bandeko koto yozo ozo lenga oza suivi te azo denda parce que o bazotalo tozo emettre kaka na Congo te c'est-à-dire monde entier bazotala yo ba on a besoin bazo éclaircissement par rapport à la situation on a. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où en sommes-nous par rapport à Likambo et les gars qui a match avec Club na Renaissance? En fait au Benafibo il y a Makila. Notre problème c'est quoi? Sanction et quoi? On accepte. Tondimi. C'est que nous voulons dévoiler ce que tu as dit plan à Bango très bien. Plan à Bango banani. Lina Foot. Lina Foot. Le quoi la comité est en place. Mandat est aussi la calamingité. Yango baluki ba kitepso na EPFKIN pour tomber ça l'élection bisoto tia batute na comité et kozala pour que saison otoroya to zakaka ba umbu na ba ndenge ke ba donc ndenge ba uti ko sala biso en principe Lina Foot il peut la constituer na ba représentant ya ba club Renaissance na représentant na Lina Foot te tolobi boy toza na représentant te yango lokola mandat ya comité oyo ya Lina Foot ekomi na suka saison ekoya fo basa la comité batali que ceux qui Renaissance na ndenge azobetela boy azana mutu kuna donc na kati akoza plus fort yango moni baluki ba kitsa biso na EPFKIN pour que basa la élection après élection tomate mais nous disons ata tokiti EPFKIN ata tokiti kutu tina zelo Renaissance et recoufate Renaissance et aussi Renaissance et recoufate nous sommes unis peut-être qu'elle est encore très fort. Na bandero batalio va retenir nini en 1 minute pour tous appeler bandero mususu et puis tout faire circuler mieux qu'on a vu. En 1 minute tolinka ekoloba et que Renaissance to ende ko dévoiler ba bêtise na ban oyo ebemi. Comment on peut sanctionner? On peut radier un arbitre tandis que le résultat est maintenu. Impossible. Donc on croit que to bimisi buzo bana
na bango na face du monde comme preuve. Canal Plus aya alobi azo makambo ils ont refusé et pourquoi? Parce que ils savaient que ba bêtise na bango et comment on a plus loin que Oyo, heureusement que RTNC aye. Canal Plus total le championnat Côte d'Ivoire, tout le monde a match ils ont bandé aussi là normalement. Oui, c'est parce que baza organisé makamto za bien structuré. Dans notre cas aussi, bazo courage saison ekoya ba bongisa awa renaissance akiti. Problème te. Et bon équipe OP et ça quoi renaissance et sali. Ba okiti ça est. Nous avons le cas Yamazembe Bukavu Dawa. Na 82e minute ba kiti ba tabasser gardien. On ne sait pas décision que donc on attend tout le monde. Mais nous supportons tout parce que toi supporter il y a renaissance de que le monde va passer sa chance to mais pour le Congo football les a il y a recouffa championnat niveau nango est très élevé mais ba bêtise na bango ndege ba sali et sali biso soni. Merci. Merci mon cher ami. Neko poto tosi le sana biso na yo o bandero balobi yo baksanine. Bon, merci pour la parole. Et là, on a le Bézarabouy. C'est une renaissance. Tout le monde a la Canarsat, Patrick Mboumana, Chabanunda. L'équipe a 3 points pour la rattraper les habits sur renaissance. L'équipe de ce monde la passe dans le Congo. À cause de la Libosa, il y a Cambia championnat. Donc, tous les battés, ceux qui équipent de ça, la Bangoni. Donc, et là, on a le Barara, président ACAF. Président Constant Omar Azam Toumoune na katia ya CAF mais championnat la biso awa ils ont des autres les batailles la biso makambo et là on a bakika yango wana. Merci beaucoup cher ami to faire circuler micro na biso ba bolo ka pe ba ndeko mususu mbote papa o baksani na o eloba mi bon elonga ina bakisaka moni bato mususu pona ocha bango ata ba dirigeant nini mo bo il faut tara na bato ngo po bo ocha mutu moko ebini mamba balete azena katanga zo timola so ba bilo nini so ani boya bo pesa bando diriger ligue moko boy mosko eza soni akomo fingisa na championnat mboka na biso ya tozo regretter mingi fédération pona ocha bato pesa mo il faut tara na mutu ni oko pesa il faut tara na mutu ni oko pesa ya pona nga kutu na osepela kutu au moins renaissance azara obeta epefkin mazeka na ampleur azena ampleur makasi même ata lelo renaissance soit que beta epefkin ozaka na ampleur est-ce que renaissance soit que beta epefkin de renaissance ekufi tanto nde bango bakokanisela eza yango te mais faut so balingi bacha équipe mérité que beta confédération équipe eza mérité ça te basungaka mo équipe moko boye tambo ke coupe d'Afrique bakomo kisamboka son faut baza honnête. Merci papa. En 1 minute, merci pour la parole. Vraiment, papa journaliste, problème oyo, ils ont comme ça biso ba renaissance parce que dès le début, tu es baki bien que calcul na bango organisation, yé defuka pondo, calcul nezala que Mazembe 20 clubs, DSMP, tu es bagi biso nyonso ba vrai fiboniste. Tu es bagi que bazaki favori. Bango bazaki favori, mais stratégie oyo a memi biso na niveau ko reléguer équipe na EPFKIN wana tokondi mangote. Angaka continuer na stratégie na ya arbitrage, ya mauvais arbitrage, bazo kasser biso na ba mauvais arbitrage. Tu es bagi na biso ke balbitra kamikaze wana bazaki oye la biso. Et là, une stratégie na bango po ba disqualifier biso na course oyo. Mais aujourd'hui, ba se perdre bango nyonso, ba dévoiler makambo na bango bazana na motema, ba reléguer biso na EPFKIN. Ezala raté depuis championnat banda ti lelo, ba tikala jamais ko reléguer équipe na linafoot ekitama mone EPFKIN ezala raté yango na biso ba fiboniste fibo na fibo toza awa to te biso tout tozo s'engager to ko telemela likambo tina suka soki ko kufa na mboko to ko kufa pona renaissance Constant Mari azoyoka likambo attaque organisateur attaque président ya FECOFA likambo eza na bal na ye ezala maboko na ye mo na trouver solution biso toyebi bango nyonso wana te biso toyebi kaka Constant Mari po yende patron ya football congolaise
en tout cas s'impliquer na makambo yo akota na makambo atala makambo na mission somi balé bazonga ko dribbler costo manazo a monate il faut atuna ba expliquer problème est très sérieux akota na makambo sinon on perdre public sinon on perdre ba renaissance akotia pe akotia équipe nationale la difficulté pour biso ba renaissance to banaka okota match équipe nationale ayebi charge nango bien biso ba renaissance to kota match wana est-ce que ko supporter ba dego to banosa na stade pour biso to lembate ti to mon équipe na biso ezongi na lina foot ne makambo yo ekosila sinon to ko engagement ba match nyos équipe nationale to ko bana ko déranger ba match wana jusqu'à ce que va retrouver solution à dossier. Merci cher ami. Mesdames, messieurs, tout au solo là bandeko ya supporter à Renaissance ah parce que tous alina tous toujours na fait codi mais aux base ya bandeko ya vert blanc rouge c'est-à-dire bandeko ya DSMP. Mbote papa. Mbote na papa. Tala boy tala caméra biso toujours mettre monde entier bazolanda on ozolo babo. Bana pour ça ba qu'est-ce qui se passe ici au niveau du pays? Déroulement na sanction au ekiti likolo ya FC Renaissance bino en tant que sportif boyambi yango na lito inine. Bon biso to yambi yango na lito imoko ya bien mais esali biso souci pour ba radira ka équipe mbala moko bongote pour ba kitisa ye. C'est mieux que to ba kata ba point pour été ya ye lobby ya ba question na sali boye et ozala mabe mais ba kati mbala moko bongo ezala pe biso dora to sepeli nangote. Merci ko analyse ya championnat lina foot bande bandaki. Yo en tant que moto ya dering parce que il faut pas ton équipe nyo so ba pe sa opinion. Yo en tant qu'analyste en tant que supporter ya DSMP. Déroulement ya lina foot ya saison oyo ozo mona ngo ndenge. Tozo mona ngo etambola bien te po makambo ezoleka bango balandela ngo ma bien te surtout même maneti makambo Bukavu da wana Mazembe. Lobi bayoka nité. Allez, tozo linga basala ni po basala coterie. Ndenge ba sanctionner Renaissance, il faut pas tout pour ça Mazembe, ba sanctionner. Pour logique ndezala, pour ce qui logique exacte. D'autres parfois donc ça m'a Renaissance, ba sanctionner ndé a futa ba man dou ba longolé ba point. Mais déroulement ya championnat parce que ceux qui est déjà vers la fin. Ceux qui lelo fait qu'on fa maintenir décision na yi. Yo zo mona lobby ya lina foot ndenge na avenir ya championnat na biso ya football congolais. Wana yango ba pesa biso tempete to organisateur le comment songolo pona makambo ele kana kata championnat na biso makambo yango toujours ya buzoba oyoka bakati championnat oyoka etikali 3 matchs ba luki rubrique moko boya ya buzoba po bakata biso mais soki ekema boye tina niveau lobby to zalaka championnat bando kitaka sima na place to avancer to comme quoi baninga lobby pas venir à championnat biso bala sona ba canal plus nde bala s'appelle baninga musu tala ya Côte d'Ivoire tout le monde ngo c'est tout fait normal kasi pona buzoba na biso ya makambo kata ba nini ba équipe surtout ba équipe minene ba pesa bango toujours faveur par rapport à l'équipe amiki. OK, yango ndeza mabe. OK, il faut ba pesa rapé équipe ya muke tanaye l'air à la kisi musala na ye ba pesi peta na ye pour l'air au pesa équipe amuke. Par exemple, tout le monde a contre Renaissance vite à gagner na ye. Mais aussi longtemps à gagner c'est pas bien valable. Mais aussi longtemps à l'arbitrage azaki plus ou moins mon pandi na ya vita de 10%. On peut sa opinion na ye. Yo so lingo contredire ye yo peut sa opinion na. Yo peut sa opinion na ye. De 10% ba pesa ki ba landeli na ki grand équipe. Eza la paye mana contre Renaissance ba ko sa pende ba sali bongo. Mais or que yangote. Soki équipe ya mukie a eu position na ye a gagné, il faut batika ki a gagné pour nini ba banga ka Renaissance. Pour Aza équipe à Mouké. Malheureusement, Aza est un petit grand club. Na kati ya Congo, malheureusement, Aza mwana Mouké, mais Aza est le plus populaire. Donc, on négligé. Ce que équipe contre Imana. Et le Kouana, Ata Imana, c'est que Babine, voilà, Banga, ça les PK Renaissance, ça nini, Akita. Ok, yangote. Pour l'année logique, c'est que championnat na biso et crédibilité na moi isolaté parce que ba grand club va favoriser. D'après net Hollandi analyse na yo. Oh oui, depuis 2000 ans, championnat na biso est Koufa. Tilelo. Ils ont reçu bien depuis 2000 ans. En 10 secondes, bandeko baota la biso na monde ba retenir nini puis to tambusa miko bandeko musupe balo. Pour la moi bandeko vite déjà ba bidon ba boy déjà marambo yolo. Oui, soki ba boy yango wana na part na bango mais o ngana lobi bino ba konja championnat na biso. Bo soigner les biso pour ba désordre zalaté. Pour premièrement, numéro 1 ba to baluka ba désordre zala. Ba soda ya biso ya mboka oyo. Deuxièmement, ba président ya ba fédération na biso ba mona ba désordre. Mais aussi longtemps et ça nga ko to soni.
pour président na biso ya fédération na biso za deuxième personnalité na CAF na kati Egypte kuna mais makambo buzo babo esala maka et même marati kuna so nini yango ya yoka po abombela pe biso c'est que yemo pe asa logique té. Merci beaucoup papa. Ndeko mbote papa. Mbote papa. Yo comme ça équipe. Bon on a dans 100% avec club. To moni yo za monte avec club to bandaki na bande kwa Renaissance to zu ndeko DSMP siko to zu yo ndeko avec club. Donc mon amda do pesa opinion na ye. Parce que yo selon makambo nyonso eleki depuis ba sanction ko yo yambi yango ndenge ni pas analyse ni ozo sala. Bon analyse na ngai premièrement nga romona ngai Jackson na supporter avec club 100%. Analyse nga na sali soki ba désordre comme beza manque de sécurité na stade. Sécurité ça tellement moukié. C'est ça. Yango moni ba désordre zo ça tellement trop. Tout monde a le passé joueur azobeta balle main supporter aye abambi joueur mai. C'est interdit dans le stade. Jamais supporter ou un joueur mai, tout gardien mai. Analyse nanga zake mbala sima soki neti mabere ba nurozala avant et ça la maintenant c'est une organisation bien dans le stade avant match. Ce organisation bien zate ba erreur toujours ba nurozala. So on a comme na ma Renaissance ils ont ça biso passe tellement batavita les équipes eux ça mon nerf mora bien. Et eux ça mon nerf mora bien na football. Moi, tout ça qui est inférieur, mais tu vas récupérer parce que moi, on va soumettre comme moi, on va soumettre comme tu m'as trouvé moi trop équipe à minen. Pour moi, il y a bien avant équipe à minen, pas comme équipe à minen. Pourtant, on coûte un bango, ils ont déjà derby. Tant on coûte un imana, ils ont déjà derby. Bazo défendre moi, biloko biso to kokate équipe au biso to poter nango, mais bango va gagner bango. Yango lo ça biso passi, o est nécessaire, Zarake. Baro pesa bango baro kitsa bango na niveau inférieur te bati ga ba beta compétition mais ba futara na mande na bango bazana walande go sa mo bien ndeko pe mutafita ndeko avita msusu alobi yo ko baksa nini en tant que mutafita ota la caméra pour to déjà pratiquement na suka monde entier bazota la situation on a awa na moka et yamba minenge ni bon pour nanga comme nanga héritier na supporter vita pour nanga likambwane leki eza faute ya mboka na biso pona gouverneur na commandant de la ville batoni saka la police na ba place ba ezanga tina marti etika la polele ba la police ba kabela ba commerçant na ba chinois ba keno batela ba chinois ba zui ba la police 20 la police ba pesi ba batela chinois ba keno batela biloko ezanga tina ba ki ko tina ba la police ba keno batela marti la police commandant ville na gouverneur nde bato bazo sala mabe wana Renaissance a bato te parce que sans Renaissance vite après obeta matité so be vite Renaissance pe ozalate po esenga kaka debi ki pe beta po mbongo pe ekota eza problème ya gouverneur na commandant de la ville gouverneur analyse nini osala championnat zo ki na suka analyse nini osala par rapport ya déroulement ya saison ou ya championnat po na ngai punition ba pesi Renaissance wana eza na sens te eza na sens te bazo ki sa Renaissance to ina ekende nde to betela makambo wana ezate soki punition ezali o wana ne ba pesi Renaissance wana te pona nga pe na suki bongo. Merci papa. Oza pratiquement dernier intervenant ne kwazo bakona yo koto ozoboya yo lingo baksani na o yo comme ça na équipe ne ngana mwana dora imana oza muta DSMP o baksani na o pondero mo DSMP déjà le kaki yo baksani nga pona ngai nabi soki ba gagner yo ndima défaite na yo défaite ezate ke kufi ozaka na lina foot soko opola opoli ezate o mene ba descendre dans stade martyr eza biso nyoso vite ba gagner bokomo bubunisa ba joueur vite est-ce que te mataki bi ye muto asaki bopola eza biso no sona kati équipe to yokani to beta nde to gagner est-ce que biso imana nde to 3 points biso to bino mo ne sa bosaki mobulu imana abetaki bale te ayaki ndepo buto beta bale bino boyo sa busoba to bote no point na tour vite to taki ndebo beta ta sa mna ida mabe ta so boyaki bien boye bien bobeti bale mais suka nango ebimi mabe ko kata bino point to bakata bino na foot za faute na bino mo batali dele debi bobane mabe da dora tour vite pe yango ibenge coach na biso lobaki yango ibenga lobaki na TV opoli ndima defense na yo onga le bika ngwana na yo zo mona déroulement championnat o ezoki malamu tozo ki malamu te championnat e ki mabe po père na moni trop des arbitres ba sanctionner bango ba arbitre ba sanctionner bango donc eza donc na rolobate po na foot yo ekeka mabe na foot tour ekeka mabe pe po de gol na foot ki ndaka ya boyete
pour le foot venez qui m'a tour ba coach na ba les semaines na ba libitre ndenge mo kaka mbote papa Couture on a fait Kodi to bandaki déjà bande retour bazoloba bande renaissance balobi bande vite balobi yo comme ça na équipe nga imanie yo za mutade SMP en 1 minute pour tout comme déjà na suka oro baksani na o elobami par rapport ya ba sanction et puis na déroulement ali na faute ndenge zokene bona drive na terre na ye na oleka écoutez non elo na oloba bali na foot beta mais cette fois-ci est un peu bizarre il y a trop de corruption et puis surtout désolé ça la maranango mais cette fois-ci net il y a renaissance et comme trop c'est trop ba vie humaine mingi to perdre lango par rapport au football les a loisirs et ça bilo na 3 résultats to ko ka supporter au Eroya biso ba imane nga na zo bina na stade 3e bia de ring contre Mazembe mais coup sur coup ba chabiso na ba dernière minute ba chabiso 4-2 to pola 4-3 to bima to acclama na mona pe vite pola ina ibana 2-0 ba acclama ki ba bimi et ça football c'est loisir mais comme ba niveau o comme mikolote ba za équipe moi ba oya et ça bien collectif moi balango mais ba za na mo esprit à sportivité até na ba arbitrage pe corruption za moi trop arbitrage ya la propreté ba bongisa côté wana c'est na bandeko bazo talo na monde entier en 10 secondes s'il faut pas comprendre déroulement il na faut pas comme na déjà na suka ozo mona suka na ngone ngene ezaki moi il faut ezaki moi makasi mais et qui na désordre pour l'instant l'équipe monte très dans ba match moko monte très dans ba 3 matchs sur ba 2 matchs au bon équipe championnat tambola bon te championnat faut ba match tout est égal ba tu vois qu'il y a un nombre de matchs et dans ndenge moko ne dering bito imana to na tout na match moko so ba suspendre ba reléguer une renaissance tout na match mona vita pendant que vita très na 3 matchs atika na Mazembe atika na Imana atika na Mungano est-ce que championnat est de la bongo et qui est bien té